jalousie na yo ezoswelela yo kote nini mpo otinda bato non seulement Davina otika sila oyo te bamikala na ye baolia na nkombo no te gere ka sila omoni mokolo so aza mokolo ya buzoba fo opote buzoba donc finga ye soko osalela émission manke ye respect bwakela ye bambwakela finga makolone soso babi yaya soki olingi leki abanga yo omibangisa okoluka okontrole vina ngai ekamwisaka ngai okoluka donc yaya ifo mibangisa bayaya lokwa badinana bamipesa respect na kwe na bango bayebi ke baleki baza basara masiala baza badavina baza balinda coach baza baleki nga naza yaya fona mitya na place na nga c'est vrai que toza bacollègue de travail mais il faut nazala na place na nga ya kiboye yaya respect na nge kweya te yaya ata aza mpiaka yaya fo zala na charisme ki yaya tomona basere na biso bamama moseka bana bacharisme na bango baki yaya na bakwe na bango basere na biso baza ebele bafana na bakwe na bango na ki charisme peshanga garda charisme na ye ya ki yaya star na biso pa uta ekobala mwana mungala Sonia Evoloko agarda charisme na ye ya ki yaya na kwe na ye yaya yokelaka baleki jalousie te so moni yaya azokela baleki jalousie yaya azwa te yaya zozo yaya lokolo kilo yaya azanga pasha yaya azanga mobali yaya lokolo kilo kobana na epoke ya kabila le père te kobana na bamouvancier na epoke ya mobutu ti lelo na epoke ya faci yaya azwaka ta wisie te yaya zozo lokolo kilo baleki baye na nsima bazozwa mibali baleki baye na nsima bazokende wawa baleki baye na nsima bazobota baleki baye na nsima bazobala sila yo na Evoloko yo na Sonia mukolo nani yote osali pe succès osali succès oza mbiaka si lelo ozokontinue kosala bateatre wapi mobali mobali ya style aza wapi niveau ki jalousie na bino ntango bozwaka yango botya yango na basani boye nango bobandi koexpose yango bobanda kodétruire baréputation ya bato botanga mpe réputation ya sila ti sila uta na talent botanga réputation ya sila uta na talent mazwa te aya na maboke azwi te boniko ovandi pembeni ya ex première dame ancien première dame mama ni mama olokota ata babenga bango banani olokota ata protocole moko te ata protocole ya ministre ozwa te me kaka kotinda bato soko omoni moninga asala eloko keto otindi bafinga otindeli bafinga Sonia ya madame la générale sila ikia nzema ngo ezala ndeni ala ebalo ikia na biso ya théâtre sila nzema ngo ezala ndeni mais sila niveau ki okotula non nazokoka ngo susu te nzema ngo ezala ndeni baninga nyonso babala quartier ekoma masculin nakoma finike ya quartier oyo nde sila ikia finike te ser unique ya théâtre femme sans jo femme sans mobali eza normal te yango sa motema mabe siko osala ndeni so mampuye mati osalelaka bavibro maser basila oyo mona asalelaka ne bavibro maser te na ta normal penza basila oyo ane ebele boye aza ta na wisie te omona bautilisaka na ye bavibro rapport ya film na biso ya sika assumé oyo eza déjà en ligne nayebi te soko okoki kobakisa mwa eloko likolo nango ekozala nini bato baya vraiment kotala film assumé les albums écrits par Poutine de l'écriture Okapi de l'écriture Maman Atika écriture na défaut aussi conséquences c'est en vie si qu'on a minute on a zemi et puis ça on a ça donc mon azan libumu yo reconnaître été Blaise attends reconnaître ngate mais reconnaître quand même moi non
mais maman nabima na yo esika nini nabima na yo te nalala na kutu na yo pe te nazoyeba te so nalalaka na yo nazoyeba makambo wana nyonso te naza kose retrouve kaka ke ndenge oza koloba na nga bamakambo nyonso oyo mais o reconnaître kozala na ngai bien sûr tozalaki ensemble nga na oleko sepeli nanga obengi nga yango wana ti c'était que tozalaki na restaurant tofandi na terrasse na libanda ok après tu m'as dit qu'on part nga na totelemi toke boni boye ko blaze boni boye ko boni boye onimolakisa nga ni o mari fidèle wakobenga nga na nzela pourquoi natindaki yo nga na fami na je m'en fous nga na benga na nzela blaze je m'en fous nga na ko détruire foyer na yo te nga pe na yo sa foyer na nga je m'en fous moi foyer nini osala mais na mwasi na ona na zemi na et après na mwasi no te omikomisi mwasi na nga to oza mwasi na nga non problème na ali pungu na na kati ya ndako no pumbwe famille na bino bokotaka mabala ka boye biso eza ndenge na biso bokotaka mabala ya eloko te ka oyena ka boye et comment des coutumes na ye et toté ma famille tosukana te Toyokana, l'appétit vient en mangeant. Un étranger de 1000 km commence toujours par un pas. Tu vas t'habituer, mais c'est tout doucement. To coca, au mesana et simba, to ko évoluer. Malembe. Mais façon oyobo et langa, nga pe no linga, on te pose un mois. Yo te. Nazolinga, tozala na ba piste oyo kosala ke ngai na yo. Piste nini na déjà awa, piste nini. Oza awa mais oza na ndako na yo te. Non ndako na te. Bien sûr oza pa na yo te. Osko edenga siko lukela ndako yanga pona kende kasi. Omoni eloko linga kosala. Omoni eloko linga kosala. Mais pourquoi tu m'as insulté au téléphone? Omoni ki koyoka pourquoi? Tant nga na luka yo. Na so blaze, j'ai été parler. On m'a dit ko finganga comme malpropre. O zwinga penza ko longolinga bilama na ngai o fingingo bandili kolotina se nebisa kioni nebisa kioni nebisa ngomoninga ngana mwasi nebisa ngana mwasi so ya Samsung na Dalila ah bon na ye naza so ngana za Samsung yo à Lobango c'est Ganine. Quand l'émission, non. Bon, tu as le film à Simé, je mets dessus. La communauté, tout, bateau, tout. Bon, soutenir la culture, la communauté, la réforme, il y a vraiment la chaîne référence. Il y a théâtre, Bellevue TV, chaîne où il y a référence, il y a théâtre. Bon, tu as le film à Simé. Oh déjà les loyaux on habite sur émission Kota Mokoni 4e épisode des Okota film donc est bien mais donc est bien tenu épisode de Lingara famille Bota partout dans le monde famille Bota bokota na distraction te bolanda vraiment film la bino bolanda ngona bokebi tout bolanda so le film koti et là liboso il faut ça là il faut partager après bokomi kota la film bota na ba portable na machine bota là vraiment à toi ça l'attente mais quand tu as l'exa na yo filmé c'était une occasion on peut ça merci à madame Bellevue madame Bellevue la poutine bien que si la geste dans mon tout ça là merci na yo merci maman Atika écriture à défaut aussi là à Lobango c'est Ganine. Quand l'émission, non. Bon, tu as le film à Simé, je mets dessus. La communauté, tout, bateau, tout. Bon, soutenir la culture, la communauté, la réforme, il y a vraiment la chaîne référence. Il y a théâtre. Aïe, dans la zone, il y a Blaise Lucano, aïe, comme il y a Blaise moi c'est Ziza mais tu sais bah tu film OK ne tu peux ça va détail vraiment il y a film vraiment exacté tu film qui tota una Davina a peut ça courir anglais kuna Pierrot film qui toko makasi bo ta la film on a signé et ça film on a mona madame va combien on le gars film et tout donc yo za so ko meli masamba ramno so sala na sama sango eza question wana te question ni mama comment eloko oyo ngai moko na sali na yeba yango te
Oh, bon, tu sais, il y a ça. Oui, tu n'en fais rien, mais on mais on reconnaître qui n'a mais on reconnaît que c'est un gars. mais tu fais qui ensemble, tout ça qui. Tu fais ensemble, tu bima qui n'a pas qui n'a qui blesse boniko. On a un soba soba ta. On dit que ton boya ka vers la femme. Aux amants loba mo bobilisaka. On dit maté qu'après on y est. Donc moi tu franchement. Eh, busco non, non ça ni pembe non. Ngano to yeba ntena combien nanda ondeni. Toda komona Laetitia Mwamba aote kosala post moko na compte TikTok na ye. En tout cas lobelo mote a utilisé kaka son ya Madame Belleville. Mais façon bakouk bazui na ba commentaire wana ba fingi na niveau moko et puis tonton Mundir ba ayaka kosala ka mo intervention mais façon ba ramasser pe suna tonton Mundir ba oza kutata idete na ebité guerre ezokende wapi mpona moto nyonso akabola te ke oyo aza mosantu azwa moi na ye moko oyo aza moto ya masumu azwa moi na ye moko nga nasali oli yebisanga ngai na niongono tu me reproches de quelque chose vas-y soki lelo nazwi eza nzambe moto apesi ngai yo mpe fuka masambela nzambe anapesa nga te nakabolaka babénédiction c'est Dieu qui donne esika oyo bato basangana mpo basala motu mabe esalaka na motu moko nzambe atusha motema na ye aolinga te ye moto ayaka abebisaka complot ye moto abimisa secret. Je t'ai dit esala ndeni omaniganseli omombe bela rêve yo eya nzambe donc elaisi tika so omoni na na eloko oyo ya yo zwa na kati ya ndako bima kende me kozwanga pema na bomoi te mpo yo to moto opesi ngango ok bima kende nzambe likolo abimisa ya Mwamba to kama yango te yango ekomelaki mpe kaka Davina yango ekomela mpe bato ebele voilà ozopanga yango ekomela bato ebele ya kosala yango mpe dernièrement to kokomelanga plutôt ntango na postaki carnet de loyer na babakouk mosala na bango yango wana babakouk mpa na bango bayebi kaka kofinga nga mo nazalaki victime ya live mo nakotaki dernièrement awa nazalaki victime ya komona degré bafinga ngai baramasa bino na bomolema babakouk degré bafinga ngai ma bafinga ngai abi non bafinga ngoli pardon toi na télé nazo comprendre te babakouk yango o bafinga wana baza bato normal to baza bato normal te to baza robot to loba comment mutu azwi na son ya Belleville Laetitia Mwamba azwi na son ya Belleville moi ebimaka mpona moto nyonso tout ça boyeboye et puis il y a un conseil à ma bête. Mais ça, on m'a bêté. Voilà. Bah, moi, au finger. Pour eux, bimaki wana son ya Belleville. Mais ceux qui Laetitia Mwamba azwa ki son ya Sila. Wana ngo créer jamais comment la famille bota ba ya ba finga. OK. Jamais. Voilà. Différence na biso na bango yango wana. Voilà. Ceux qui Laetitia Mwamba avec son ya Sila tia salika vidéo jamais au monde batou on jamais famille bota pas kota ba do finga Laetitia Mwamba bana bango mafinga pena ba bongisa ba somba ngo ko somba batango ba provision pour na finga bato bato wana o ba soutenir nani artiste na biso Sila o ba soutenir artiste na biso Sila voilà na bité Sila na ba te soki adala mo adi te pa ba ya ba fai na ye sera koloba te na ebité tomona Kofi awa tomona Kofi tant mambuya ye papa voilà ozate depuis émission ozate tomona Kofi awa tant mama mwana na ye nani Didi Stone to ba mané ko finga Didi Stone Kofi asala vidéo aloba ke non bo toucher te ala mwana nga ba yo ba fan ya Kofi ba yoka Kofi tomona mama beleka awa ya Robino Mundibu ndenge ba wario ba finga Robino osala te mais fallait azwaka Robino terminer ya sele vidéo ayeba wario bo toucher soute ba wario ba yoki mais est-ce que tellement Sila yobi alobango déjà que comment fan ba Gérard été et pas na ye fan ba sala nyons tout o ba ko sala baloba o tu ba roloba ba sala nyons ko sa ba finga ba
pas na bango ça normal pardon bajera bango wana te ça que aza se sentir na irresponsabilité moko ya ko gérer ba fan na ye moko to. Mais comment yo artiste rôle ba gérer fan te fan ba gérer comment la JB awa OK c'est depuis to plus de 20 ans ba fan ya JB ba lingaka banda olingana noté JDL T ba mission JB T ba Rio ba Kibensi ba JDL banan bando linga bango te ezaki se ba fan wana ba mission ba Martina podium ba fan ba zoboya mais JB impose ba fan na ye non baza ba musicien nga il faut bolinga bango est-ce que kaso ba fan na JB balobaka pona ba JDL pona ba Rio pona ba Kibensi si lelo ba accepta Bari yono ba Kibensi. Siko nga mona siko yo sila aza pas ba fa na ye wa papier moko boye. Donc on dirait yemo ko maîtriser ba. Maîtriser ba ngote po yemo déjà lo ba ke ba gérer ba fan te. Ba fan ba gérer. OK. Mais madame Bellevie a gérer ba fan na ye. OK. Madame Bellevie so lo bil kambo mondo da pesi il faut ba fan na ba yoka. Tango ba ki focus. Bango tout bakota commentaire focus au monde arabe tanga lobaki mutu tout voilà ozo pas même ba commentaire au monde jamais ba fan ya ba rofinga même ba actrice to ba acteur ba jouer la famille bota mais so tali pas sil au monde ba finga ba toyo ba jouer kuna to monde capé ya Priska Kanushi à l'époque Priska Kanushi ba fan ya sila ba cook ba finga Priska Kanushi tine Priska sala vidéo abiki na rejouer les sous na SBT. OK. Dans la degré à ba fan. Voilà. Il y a sila. Il y a un moni ba fan ya sila. Moni ba fan ya sila. Na ba communicateur ya sila bazo mema sila na libulu. O ba kalami te bazo kunda sila. C'est ba fan bango mo ba memi na ba communicateur ba mi sila ba kote na libulu. Après ba zui sable ba ndiko sipa. Pour ba kunda sila o carrière sila e ko sila kaka boye. Likolo likolo ba gérera ba fan te ba communicateur na ya pesa ba mu Congo tozo kende wapi letsa mamba eloni ya sala ki ya mabe letsa mamba finga ki nani afingité hein afingi mutute mais boye bo sa charger na ye combien de sons oyo ba utiliser ya bato voilà bato utiliser ba son même ya ba pasteur Marcelo abali kombo be mutasepe nango a utiliser son ba son na mona pe ba son mususu ba utiliser ya papa la Christophe Osembera comme le président ya c'est ça ba conseil ba doit utiliser même ba son ya ba passer nanyo Marcelo ba passer l'été à Peter ba to utiliser ba son ya bato so mutamoli ke son oyo aloba ke za bien ba utiliser ngo mais ce que ya mabe wapi o Leticia ya utiliser ki son ya ndeko na ye oyo ba tarani na groupe Simba ba mona ngo mabe pourquoi mpona moto nyonso akabola te ke oyo aza mosantu azwa moi na ye moko oyo aza moto ya masumu azwa moi na ye moko nga nasali oli yebisanga ngai nana niongono tu me reproches de quelque chose vas-y soki lelo nazwi eza nzambe moto apesi ngai yo mpe fuka masambela nzambe anapesa nga te nakabolaka babénédiction c'est Dieu qui donne esika oyo bato basangana mpo basala moto mabe ezalaka na moto moko nzambe atusha motema na ye aolinga te ye moto ayaka abebisaka complot ye moto abimisa secret. Je t'ai dit, et salondeni au manigancé le monde de la rêve et nzambe donc il a ici tika so moni na lelo oya yo zwa na kati ndako bima kende mais ko zora pema na bon monte pour yo to pesi ngao OK bima kende nzamba likola bimisa beaucoup comprendre que ba gérer ba fan te si là ko gérer ba fan na été voilà ko gérer ba fan na été mais alingala tsango na batu nyonso surtout na ba leader nyonso surtout que jara faire passer message moi que ba ko gérer ba fan te mais tandis que ba fan tant on yebi ko sa leader na bango so pesi mot d'ordre baza obligé ba fan ba Holanda ba wera ba gérer ba fan na bango ba mise belé ba gérer ba fan même ba théâtre ba gérer ba fan na bango ba pechanga ba gérer ba fan na bango ba dinana ba tu ba gérer ba fan na bango voilà ba gérer ba fan na bango en tout cas tonton Prince to yana likambu ya parce que toyoki te tomoni ya biloko biso tomoni nazo senga na deo so za langage mo nanga
balancer les sur image ya Ndeko Zuma. Et puis nous allons revenir tout juste après pour continuer cette émission. Voilà, c'est parti. De retour sur ce plateau, un grand merci na binonio surtout ba ibozolanda biso na sir bouti kolanda élément oyo Ndeko Zuma bo landi ba makambu oyo azolo et puis na ba preuve ya kolanda madame Bellevie na sima to ebité azalaki garde corps ya Bellevie to azalaki n'est pas Bellevie mais bozala scotché branché bo bandela Osate. Demeura bi soi-disant si là. Soi-disant Bellevie. Soi-disant Bellevie. Ozaki enfant de la rue. Soi-disant Bellevie, moi na wabo maman na kindoki babengane na balabala. Il était adopté chez Mama Via. Ce que au moins problème na binozanine. Et belé bozara bandumba. Bozara ba tiel, bosopa na kata théâtre. Et belé bozara enfant de la rue. Surtout tant on a ma famille à moi comment comprendre que elle là, il faut se comporter boy. Oh, il peut faut se comporter comme boy parce que tala maman Natacha. Oui bien ça qu'elle lengi. Tant on a la famille, peu famille va compter sur yo. Lobby na bali sa petite sœur. Lobby na zaki na famille. Ba bien encore irresponsable. J'étais en famille lobby. Na voyé na famille na bande ko basi. Oh na vani na famille toso lia toso beta masolo oh Bellevie atikala on soit jamais ambiance aboui Bellevie atikala on soit jamais ambiance na famille na ye a comment ko luka bande ko luka bande ko bele ba mona nanda ko Bellevie ba bande ko Bellevie te c'est chaud mais tozo mande ko presse à lobby awa mam style loza chez les parents na âge mams azara chez les parents on ne parle pas d'avenir pourquoi maman Natacha papa chez les parents na ajon osiki bepoane yasi me kaya na kaya loye ka boya bi kaya loye kangi bino oui bien ils ont ba rêver rebelle na théâtre aux cité combo na okina mawa ya solo net prince ando foot la na kimbango le pont ba prince place ando foot les le pont militaire moboy militaire wana abengani prince abengani prince ako futa ndaku ya $60 te prince ako futa ndaku ya $60 te prince azui mwasi na ye mwana wa bando sala théâtre awa atindi mwana wana kende ko sala kindumba mwana wana ya mwasi akesa kindumba ba sente ye et pas ya commissionnaire prince na scène na yo nanu il faut ba sala opération ya batiskil na yo tu as un problème d'abord boka bandeko boyebi makambo gesho tango peleng na lemba ba militaire balanda ki gesho tango gesho so tia bras de fer na beaucoup mais ça lemba pourquoi bakanga prince oui bakanga prince mais azala problème na tuti kola na élément ya Ndeko Zuma ndinga lobike madame Bellevie atangati madame Bellevie azalaka fazer madame Bellevie alia maman nae par rapport à ma propos depuis à lobby que azana ba preuve ya makamzo aza en fait aza ouvert azo c'est la bino pour porter plainte en tout cas qui maté aza wana po aza sir na babilo na enyo surtout oye abimisi. OK nado regretter mingi voilà na ba communicateur ya sila nga zonga na sila ya rien ba propos ya bongo na télé voilà il y a retouché mutu voilà tant que yaka na même mission na salaka awa voilà ngala lobara oza etali madame Bellevie voilà so ina yo touché sila na yo touché sila côté artistique voilà osukana voilà pendant Bellevie leki sila Bellevie leki sila na rokoma voilà Bellevie sila zala communicatrice ya Bellevie batara ba série ya mona mokena motete na ye banito eza par rapport ya musala nazo tombola produit na ngai voilà nazo kitisa eza normal même na wente omona muto oteka fufu koto muto oteka fufu muto azolo ba fufu wana eza diata wana eza ya pembe na marché ça rabongo comme nde pe to na marché moko eza
il y a l'artiste, il y a la communication. Il faut na valoriser. Voilà. Madame Belvina qui est assise. C'est normal. Normal, oui. C'est normal. Il y a rien à propos moro. Oyo ya koya ko léser. To ya koya ko toucher personnalité à mon tour. On est d'Arabien té. Voilà. Il y a lobby avant ma preuve. Bon preuve nae. On sort pas nga. Pour histoire on a bêtise, histoire ngo ayebi mama bêtise on a té. Moi batutu ba yaka koloba, o aye koloba boye ko sala boye. Batu wana ba yebaka oyo te ba yaka koloba. Bien, très ému de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs en train d'entendre cette émission. Voilà, l'actualité ezali ezo balobi batu bazondongwana c'est kondongwana en tout cas kimia ezate tant on a kimia ezate c'est que kimia ezate na milliers d'artistes et comédiens en tout cas donc ba makambo vraiment ya makasi ya koloba ezalelo en tout cas vous allez vraiment brancher scotcher la chaîne Amino Top Max officiel télévision bino bo s'abonner massivement et puis tant vous s'abonner ko na déclenche la notification pour on est ça là que bo raté ba vidéo na biso nyonso tout oyo tokotisaka na chaîne na biso Top Max officiel. Voilà, nazanga morote na plateau nazana tonton Prince balobi tobenga ga Lutumba balobi tonton Prince écrivain monene donc il y a ma sécurité tozana to mekempe ko partager to débattre concernant l'actualité ils bimara assez ko bima na milliers il y a artistes comédiens. Voilà, clin d'œil spécial à toi Deo balobi caméraman na biso ya aspect asala ke bozo ba image ya bien na banda kuna bino et sans oublier mon ami américain balobi américain, les grands journalistes de mon pays, ça la fierté na biso vraiment et sans oublier na tantine na biso Dipine balobi Pina Mandungu donc ma sécurité so au mona que Dipine na ye mutu et refléter vraiment donc et sans oublier encore na maman na biso Bianca la Bianca balobi azawana si ma caméra bazo assister toujours une émission ya kitoko tonton Yam Siambe, un bon tonton en tout cas tonton Yam so finga mitro au finga mitro donc voilà tout ça binonio surtout bo biso siko bo s'abonner et que ça la bien. Voilà nena uti ko annoncer naza ngamorote naza tonton Prince Lutumba. Bonjour tonton Prince. Bonjour Aris. Bonjour na internaute tout bolanda biso voilà. Et surtout abonner à la chaîne Nabiso, voilà. Top Max officiel. Voilà. Bonjour Nabino Toupé. Bonjour Américain. Azo Ramabé. Petit na ofi bomela emoto. Pe na présenter ba sincère condoléances nanga na famille Ibele au concert Nabiso ndeko Nabiso Jemima Ibele auti ko petre Papa Lekinae Ibele, c'est comme Oyo Jemima Apotaka, c'est tapé ça yango, ça Papa Lekinae, c'est attendre des matins on va faire le papa nae. Bah sincère condoléances, ça courage ma sœur, et ça zélé abissonios tout. Pe na moni présence il y a Dipine, pe
Bianca Zanga, Bambote Place Ozali, puis la profiter de l'occasion et on peut ça. Merci à Madame Belleville. Madame Belleville. La poutine. Merci la geste de mon tout ça, merci Nao. Merci pe na maman Charlie Bossio na geste. Par rapport à moi là, à niveau moi là, maman Charlie Bossio. Merci Nao, merci na maman Yvette. Ya dans na kitia sawa, ya linga batanga note, merci. Merci pe na maman Sakina la grande dame, merci. Merci na Babi Mazolo et ngambeti na poche, merci. Merci vraiment na batutu oyo bado soutenir ngai. Voilà. Merci na binotu. Mon vieux Adrien Chamotomètre Beba Zibeba. Comment la maman Chira Moissi, basée à Londres. Nanouche Bongi, maman José Bussadissou, maman Claudine Bokatola, maman Minata Toulomba, ma tante Mère Doublé, maman Véronica, Bambote vraiment place vous allez maman Chantal Moukendi dans la Kinshasa. Bambote vraiment place vous allez maman comment maman la maman Louise Junior Nzambia maman Allemagne. Bambote vraiment. Voilà Bambote belé na binonyo surtout bozola na biso siko. En tout cas bobenga ba o baza libanda boyebisa bango bakota. Bavanda liboso ya télévision parce que vous en avez tonton Prince. Tonton Prince. Avant de bandana, il y a au pays c'est la vision à moi. Moi résumé mouké par rapport à film la musique efficace assumé. Pour les agents en ligne. Na habité. Soko on dit que bakisa moi loko liko na moi ko sani. Batouba ya vraiment quand la film assumé. Les abons écrits par Poutine de l'écriture. Au capi de l'écriture, maman Atika écriture à défaut aussi là à Lobango. Bah tu as proposé c'est Ganine. Quand l'émission beaucoup non. Bon t'as le film assumé bon je mets dessus. La communauté tout bateau tout. Bon soutenir culture na biso. Ils ont la communauté la Rafama Bisso, Boya, vraiment la chaîne référence, il y a théâtre, Belleville TV, chaîne dans la chaîne où il y a référence, il y a théâtre, Bota la film assumé. Oh déjà les loyaux, on a habité sur l'émission quand on a connu 4e épisode des autres film donc est bien mais donc est bien tenu épisode de Lingara. Famille Bota partout dans le monde. Famille Bota beaucoup on a distraction té. Bolanda vraiment film la bino bolanda on a boké bitu bolanda. So le film côté et là il faut ça là il faut partager après beaucoup mi ko ta la film. Bota na ba portable na machine bota là vraiment à tout ça la tenter mais quand Alexa na yo filmer les caralé kaka ça moyen de soutenir madame Belleville moyen soutenir madame Belleville to bango il y a les bosses ça va prière il y a une balise ali ko consommer ba produit na ye ba communauté tout bota la biso boya vraiment bota la film amina simeza film mo kitoko to ebite okendeni osuka ndeni ah lelo ba dakosa to morning mais ba bande ko na bango Francis Kana na Kenny balingi bango te balingi dakosa tena Getty. D'accord, ça va souffrir. Parce que Kemba, tout ça, Kunape, Belleville, aye pena dans la zone il y a Blaise Lucano, aye comme Taranda, il y a Blaise, moi c'est des Aziza, mais tout ça, tu film ok, mais tu peux ça va détail vraiment, il y a film vraiment exacté. Tu as film qui tourne, on a Davina, a peu ça anglais, Kuna, Pierrot. Film kitoko makasi bo tala film wana simé eza film on a mona madame beva combien on le gaba film ni tout OK oya comment al combien on pena kitoko makasi pour madame beva chaque film a matsara ba inspiration mataka chaque film oyo azobi misara ba inspiration zo ya réseau bakisamara c'est ça beau consommer vraiment film abino assumer bon jamais dessus voilà beau consommer film abino assumer beaucoup ça jamais défi tonton Prince bon makambo ibandi siko ya ba senge ba sentir OK tonton Prince tout est au monde na les langues fort tout est au monde Laetitia Mwamba a hauteur que ça la poste moi na compte TikTok nae. En tout cas le bien le mot a utilisé kaka son ya madame Belleville.
mais façon bakouk bazwi na commentaire wana bafingi na niveau moko et puis tonton Mundir ayaka kosala kaka mo intervention mais façon ramasser pe suna tonton Mundir oza kutata idée te nayebi te guerre oyo ezokende wapi donc mutu akoki jamais kolamuka na ntongo asala poste a utiliser soit atanga nkombo ya madame Bellevue en bien surtout que problème ya mutu wana ekozalaka soki atangi nkombo kaka ya madame Bellevue en bien problème ebandi guerre oyo eza guerre moko eza guerre na bango biso mpana biso tomona toza na guerre te ozopanga po bango mo baa na guerre bazobunda na bango tout ça biso toza na guerre te tokozala na guerre na bato oyo bazocomprendre makambo te ozopanga bazalaka na guerre moko loyale na bato oyo bazocomprendre ke mambo tozosala ya guerre moko loyale tout ça lelo oyo tozovaloriser culture na biso ekende liboso tout ça mais ntango bato bayebi te toza na guerre na bango te toyaka juste kaka korecadre bango par rapport ya bapropos na bango par rapport mambo bayaka toyaka korecadre bango komona mambo ya Laetitia Mwamba tokamwa yango te yango ekomelaki mpe kaka Davina yango ekomela mpe bato ebele ozopanga yango ekomela bato ebele ya kosala yango mpe dernièrement tokokomela nga plutôt ntango na postaki carnet de loyer na babakouk mosala na bango yango wana babakouk mpana bango bayebi kaka kofinga nga mo nazalaki victime ya live mo nakotaki dernièrement awa nazalaki victime ya komona degré bafinga ngai babakouk degré bafinga ngai bafinga ngai abi non pardon toa na télé nazokopana te babakouk yango oyo bafinga wana baza bato normal to baza bato normal te to bazaka barobot toloba comment mutu azwi na son ya Bellevue Laetitia Mwamba azwi na ka son ya Bellevue moi ebimaka mpona moto nyonso tout ça boyeboye et puis il y a un conseil à ma bête. Mais ça, on va m'abêter. Voilà. Bah, moi, au finger. Pour eux, son il y a Bellevue. Mais ceux qui Laetitia Mwamba, à ceux qui sont il y a Sila. Jamais comment la famille beau tabac ya finger. Ok. Jamais. Voilà. Différence na biso na bango yango wana. Voilà. Ceux qui Laetitia Mwamba son il y a Sila tia celle qui vidéo. Jamais au monde batou on mona jamais famille bota pas kota ba do finga Laetitia Mwamba pas na bango ma finga pena ba bongisa ba somba ngo ko somba batango ba provision pour na finga batou batou wana o ba soutenir nani artiste na biso Sila o ba soutenir artiste na biso Sila voilà na bité Sila na ba te soki dans la mot dit pas ba ya ba fai na ye sera ko lobate na ebité tomona Kofi awa tomona Kofi Kofi awa tant mama mwana na ye nani Didi Stone to ba mané ko finga Didi Stone Kofi asala vidéo aloba ke non bo toucher te ala mwana nga ba yo ba fan ya Kofi ba yoka Kofi tomona mama beleka awa ya Robino Mundibu ndenge ba wario ba finga Robino osala te mais fallait azwaka Robino a terminé à cette vidéo ayeba wario bo toucher soutien ba wario ba yoki mais ce que tellement si la lobi à lobango déjà que comment fan ba Gérard été et pas na ye fan ba sala nyons tout o ba weko sala baloba o tout ba roloba sala nyons ko sa ba finga ba pas bango za normal pardon bajera bango wana te ça que aza se sentir na irresponsabilité moko ya ko gérer ba fan na ye moko to mais comment yo artiste rolo ba gérer fan tu fan ba gérer to mona JB awa orchestre depuis to ba plus de 21 ans ba fan ya JB ba lingaka banda olingana noté Jidel te ba misa JB te ba Rio ba Kibensi ba Jidel banan bando linga bango te ezaki se ba fan wana ba misa ba Martina podium ba fan ba zoboya mais JB impose ba fan na ye non baza ba musicien nga il faut bolinga bango est-ce que kaso ba fan na JB balobaka pona ba Jidel pona ba Rio pona ba Kibensi si lelo ba accepta ba Rio no ba Kibensi siko nga mona siko yo Sila aza pas ba fan na ye
papier moko boye. Donc on dirait on maîtriser bango te po yemo déjà le ba ke ba gérera ba fan te. Ba fan ba gérera. OK. Mais madame Bellevie a gérera ba fan na ye. OK. Madame Bellevie so le bil kambo mondo da pesi il faut ba fan na ba yoka. Tango ba focus. Bango tout ba kota. Commentaire focus au monde arabe. Tango loba ki mutu tout. Voilà. Vous avez même dans commentaire on n'a jamais ba fan ya barofinga même ba actrice to ba acteur ba jouer dans la famille Bota. Mais so tali pas sil au moins ba finga ba toyo ba jouer kuna to mon capé à Priska Kanuship à l'époque. Priska Kanuship ba fan ya sila ba cook. Ba finga Priska Kanuship tine Priska ça la vidéo. Abiki na jouer les sous na SBT. OK. Dans la degré à ba fan. Voilà. Ya sila. Ya moni ba fan ya sila. Moni ba fan ya sila na ba communicateur ya sila bazo mema sila na libulu o ba kalami te bazo kunda sila c'est ba fan bango mo ba memi na ba communicateur ba mi sila ba kote na libulu après bazui sable ba ndiko sipa po ba kunda sila o carrière ya sila e ko sila kaka boye likolo ya likolo ba gérera ba fan te ba communicateur na ya pesa bango mu Congo tozo kende wapi letsa mamba eloni ya sala ki ya mabe letsa mamba finga ki nani afingité hein afingi mutute mais bo yeli bo sa charger na ye combien de sons oyo ba betizara ya batu voilà bato etizara ba son même ya ba pasteur Marcelo abali comme be mutasepe nango a utiliser son ba son na mona pe ba son mususu batizara ya papa la so Christian Bosembera comme le président ya c'est ça ba conseil ba doit utiliser même ba son ya ba passer nanyo Marcelo ba passer l'été à Peter ba ba to utiliser ba son ya bato so mutamoli ke son oyo aloba ke za bien ba utiliser ngo mais ce que ya mabe wapi o Laetitia utiliser ki son ya ndeko na ye oyo ba tarani na groupe Simba ba mona ngo mabe pourquoi beaucoup parlent que ba gérer ba fan te si là ko gérer ba fan na été voilà ko gérer ba fan na été mais alingala tsango na batu nyonso surtout na ba leader nyonso surtout que jara faire passer message moi OK ba ko gérer ba fan te mais tandis que ba fan tant yebi ko ça leader na bango so pesi mot d'ordre baza obligé ba fan ba Kolanda ba wera ba gérer ba fan na bango ba mise belé ba gérer ba fan même ba théâtre ba gérera ba fa na bango ba pechanga ba gérera ba fa na bango ba dinana ba tu ba gérera ba fa na bango voilà ba gérera ba fa na bango en tout cas tonton Prince to yana likambu ya parce que toyoki te tomoni ya biloko biso tomoni nazo senga na deo so za langage mo nanga balancer biso na image ya ndeko Zuma. Et puis nous allons revenir tout juste après pour continuer cette émission. Voilà, c'est parti. Demira abi soi-disant si là. Soi-disant Bellevie. Soi-disant Bellevie. Ozaki enfant de la rue. Soi-disant Bellevie, moi na wabo maman na kindoki babengane na balabala. Il était adopté chez Maman Via. Ce que moi problème na minozanine. Et belé bozaka bandumba. Bozaka ba tiel, bosopa na kata théâtre. Et belé bozaka ba enfant de la rue. Surtout tant on a ba famille moko comprendre que elle là, il faut se comporter boy. Oh, il peut faut se comporter comme boy parce que tala maman Natacha. Oui bien ça qu'elle lengi, tant on a na famille peu famille ba compter sur yo. Lobi na ba sa petite sœur. Lobi na zaki na famille. Ba bien encore irresponsable. J'étais en famille lobi. Na voyé na famille na bande ko basi. Oh na vani na famille toso lia toso beta masolo oh Bellevie atikala on soit jamais ambiance à boui Bellevie atikala on soit jamais ambiance na famille na ye a comment ko luka bande ko luka bande ko bele ba mona nanda ko Bellevie ba bande ko Bellevie te c'est chaud mais tout le monde represse à lobby awa mam style loza chez les parents na âge mams azara chez les parents on parle pas d'avenir pourquoi maman Natacha papa chez les parents na âge aussi qui be point yes mais kaya na kaya doye kabo abi kaya doye kangi bino hein oui bien ils en a ba rêver rebelle na théâtre aux cité combo na okina mawa ya solo net Prince ando foot là na Kimbango le pont ba Prince place ando foot les le pont militaire moboy militaire wana abengani Prince
abengani Prince ako futa ndako ya $60 te. Prince ako futa ndako ya $60 te. Prince azui mwasi na ye mwana wa bando sala théâtre awa. Atindi mwana wana kende kosala kindumba. Mwana wana ya mwasi akesa kindumba ba sente ye et pas ya commissionnaire. Prince na scène na yo nanu il faut pas faire l'opération ya batiskil na yo. Tu as un problème d'abord. Boyoka bandeko boyebi makambo gesho tango peleng na lemba. Ba militaire balanda ki gesho tango gesho zo tia bras de fer. Na beaucoup messa lemba. Pourquoi bakanga Prince? De retour sur ces plateaux, un grand merci na binonio surtout ba ibozolanda biso na sir bouti kolanda élément oyande kozuma bo landi ba makambu oyo azolo et puis na ba preuve ya kolana madame Bellevie na simato ebité azalaki garde corps ya Bellevie to azalaki n'est pas Bellevie mais bozala. Voilà, de retour sur ces plateaux, dans la dire que Bouti Golanda, on a bino ensemble éléments, il y a émission de Kozuma à Salaki. En tout cas, on a besoin surtout ensemble. On a critiqué Madame Bellevie, alors que Madame Bellevie a tangate, à sa fazer et tout, à propos, on a surtout, on a bino na émission. Outi ko la nango ensemble na bino mais to meka lokola tozana tonton Prince to meka ko tuna ena to yeba si seulement signe de Kozuma azana raison par rapport à ba propos nion surtout oyo à tenir tonton Prince to outi ko la na élément ya de Kozuma ndinga lobike madame Bellevie atangati madame Bellevie azalaka fazer madame Bellevie alia maman nae. Par rapport à ma proposition depuis à l'objet que Azana ba preuve ya makamzo Aza en fait Aza ouvert Aza c'est la bino pour porter plainte en tout cas au qui maté Aza wana pas assis na babilo on est union surtout oye abimisi. OK nado regretter mingi voilà na ba communicateur ya sila nga zonga na sila ya rien ba propos ya bongo na télé voilà. Il y a retouché Moutou. Voilà. Tant que yaka, na même mission na salara awa. Voilà. Ngala lobara oeza etali madame Bellevie. Voilà. Ce na yo touché si la na yo touché si la côté artistique. Voilà. Osukana voilà. Pendant Bellevie le si la. Bellevie le si la na rokoma. Voilà. Bellevie si la zala communicatrice ya Bellevie batara ba série ya mona moke na motete na ye banito eza par rapport ya musala nazo tombola produit na ngai voilà nazo kitisa eza normal même na wente omona muto oteka fufu ko to muto oteka fufu muto azolo ba fufu wana eza diata wana eza ya pembe na marché za rabongo comme ndepe to na marché moko eza ya ba artiste ya communication il faut na valoriser voilà madame Bellevie na kitsa c'est normal oui c'est normal ya royana ba propos moro oyo ya koya ko leze to ya koya ko toucher personnalité à mutu on est arabien té voilà ya lobi azana ba preuve ba preuve na e oso penga pour histoire nga beti histoire ngo ayebi mama beti on a té. Moi, batutu ba yaka oloba, o aye koloba boye ko sala boye. Batuwana ba yebaka oyo te ba yaka koloba. Regardez ce qui va se passer ici. Regardez ce qui va se passer ici. Et aux autres moyens de côté ça confirme que oui silanzamba mutute. Les que tu silanzamba mutute. Et aux autres moyens de côté ça confirme que oui silanzamba mutute. Les que tu silanzamba mutute. Regardez ce qui va se passer ici. Bellevie la patronne. Ah, de moi si geste au sali et prouver que Olinga Bisso. Merci beaucoup. Merci vraiment. Bellevie la patronne. Ah, de moi si geste au sali et prouver que Olinga Bisso. Merci beaucoup. Merci vraiment. Et aux autres moyens de côté ça confirme que oui silanzamba mutute. Les que tu silanzamba mutute. On m'a ça confié à la bêtise au bénéfice l'ensemble pour l'instant comédien pour créer trouble pour créer moto. Yo que soyez pas bien